okoyeba kwa na place ba nyangulu mwana muke na nyangulu anginité siko yo sala ka tenga sana ko bina 30 kana ajwana kama pao yo kama na nzambi bosola na foya mukili osola na foya mukili zela tokotala okobeta kanune teloka pema yo saka na vie bato bi bazana kasi kana ko bina 30 omani yawe yete ngaka 30 patron hein ko loko tambongo na zana procédure bongo yo tala yo saka na vie ona mona bango bele omani yawe gari zero ngaka sana ko bina na bango prêtre metala mutango manka na mususu nzembo na ete yenda critique ba musicien ba nzembo yebani ayemba mabe pasa faka kita nzembo muninge yebani yo zo pesa ngo faute bi pesa mata faka kita kendo tala bango bazaka na basi ebele me ba misaka de bango ba misaka ba album na toilette sur zo sumba yeah on peut fiona reste ba ya ko jaze mezanga tina yo bino bolingi makambo akikunda tala na mona ba musicien à quartier bazaka na poko so pesi bango 2,500 so les gars bango to ko bwaka yo na album ni yo ko bwaka ngai tala boyo ba sa ba courage vieux le problème c'est 500 vieux pas comme ça ba 500 to ko bwaka yo kala tal album ezo bima bina ta le faire dina matanga ba benga bino matanga te akoko matanga te aliboma ata liboma bino ko benga bino na refaire rido bino na kama bango ya attaquer test une équipe na orchestre bandundo kintweni ba ko benga na e mais faut mona bango na vini quartier asipe pantela kiti ici tellement comme minen ceux qui nous aki nango bia ke komisa ceux qui ndenge nini wana zo tema na quartier faut mona abiso banduleman so mona ma 500 ka waso cheki venanga yo pe na album asima faut sala na lande ah bon yego watanga yo ka petit nanga Congo ezana mauvais en tout cas Congo ezana mauvais mamoko ngaba comme ça c'est mon musicien ya quartier mama pantalo ba koma yo jime ngabi nazo dindani na kanga patro kwa vunga oyo nomo ka patro so kwa rideau ngeme oya ngate ka bango eza ka bongo musicien patro ko mingana tolo sentire kangite no bima pema no wemba sundengeni ngabi na longo keso bokisa pantalo na longo keso ngabi na imba tanzemba di oh ça yoji so mona tengabi na boy te ça yoji mais na kanga ndeni tal te ya passe na bisio merci pasteur na le labino tout fort oh ça base tu la pété parce que ça mino bo tambola ne kenge partout dans le monde do conseil bo misayote doser c'est le makambo changer surtout bino na poto na ba wapi biso akuto so m'en fou pour biso tata to kutana corona m'en fou ngate linga corona nyongo na kozwa donc m'en fou musa kosa na kiyoka corona koti na banyama ngabi wapi sosa sana corona yelanga ye na taba yo ngana tika soso pende ya wilki soso 30 ya soki ya 20 kg oza na corona kufi to ndo bwaka ye mais na kolele koleka mutu na kolela soso koleka mutu tu m'as trahi na kolamba yo corona kotika na moto il faut que ça échange. Au moins, il est en 2000 combien 20. L'année bien. Au 2020, tala likamwa corona ndenge surprendre le monde. Yo muto zakana to di jour obima chaque jour zakana mo consulter. Tamba kata ki prebo bima te botika na ndako. Ngeza la ndenge nini? Tika na Afrika to sabata kwata. Po na Afrika te babi couvre feu to moni bambila so nzalele kinga na ko sauter na kinzala ba mama Maria sima. Na poto ko sauter bimo ki ne pas banani. Continue to zoloba. Nzambe tandenga che mukili frame. Mukili zaki na avance na biso corona. Et ça, le but est de siffler pour le deuxième mi-temps. Tout le monde y peut mis. Bana mke boko tanga te nandao. Papa nandao. Balabala, pensez les catémonies. Siffler encore mon kili. Mi-temps. Vous ne va parler. Tout ça va deuxième concert tant aux hommes à la deuxième mi-temps. Nazo ya bisayo, ça quoi ta. Biso tout ba mi-temps. Bazo coach. Ah, toke mi-temps. Bino bazo coach bino ndenge nini. C'est ça. Ne yango wana. Tala. Na opese bino conseil. Vie eza pete eza pe kaka et ya kana bambutage moko yela biso to senga yango te na ina bato ba pesa ka baninga faute na makambo yo amoni na ngome sa tout na bandaki wapi kapashi na to vérité botika berere ko pesa ka baninga faute mabeto mona ka to pesa ngo faute pe bimi mabe me ndenge yake ko matina place komeleli to ebaka te o mona ndeko wana atambola ndenge atambola ka otuna jamais ndenga bima ndenga songa kotuna ka ete
mais ceux qui dit comme neka ko bakangi azui ndeko nanga na pesa conseil omoni mukili ko betela ngo tolote biso tout ozaba débutant muta koka zate okoleka nga na français na anglais nga na koleko na kikongo na kiswahili ntumtu na langi na ye na c'est fait pas monsieur ça mon matematique et puis remarquez qu'on sonne en français et puis ça a raison on m'a tabicité so dit oh non c'est pas comme ça il a raison au moins ni samba kana kikongo to na lingala atoza na raison bokanga nde zalata fa kwa kana français to na anglais so oh my god good morning monaka non lui il est intellectuel là non monsieur yo ba ko check krakate ya bongi na krakate parce que il fait sortir des gros mots passer des fois le balingala talikamba sembo ba ko nyongo minyoti to ko le mekos mam en tout cas na fait ça périmètre boka trafic de filles yango moni mama mikono ngaka na regreta cravate moko na zaka nango soko moni munene kwa serviette na zaka soko na bête yango na veste moko muke bimisa ngadi oyo ndo sala c'est na lati bo na telemi na zima net moko minene ndre bata IDP ya bata ya mpera kala oh manette moi ça so ta kwa nyopi oh manette so mutamoni kaka oh juge manette pas molete oh juge manette ça oh manette wana on s'en talika avoka laissez passer bazurulaji ba mona boy en tout cas barula trafic de filles c'est ça bon service seigneur au moins mtu na kamelo ko la ngayo e pava che kule na kati moteur kizaka ça me appelle ça là qu'est-ce qu'il a fait pour barricader la route wata roulage ajoute papier moko le couteau comment justice ngana meka ngo simba te bon le kanzo to mike batanzo to mike justice simba bango te ba wana la fait étranger car moteur lingio quoi ça bamba papier faire étranger en tout cas tala ko na presse et luki ça ba accident ba pesa ka raison yanga ni te bino bokende et ça oyo tala abi na en tout cas makamte mona na bi c'est tita il faut pas la justice faut pas landela tu wana ça ba corona ba corona nyose ça ba corona otala makamte ça mona kisasa non tala na bi ça moni corona bibi ko tabatu to zongi sa corona na ba camion ana kama sele kateza na corona elega kuna virus ba tepe na yebisi yo bakarto zena mama nanga vrai bata ba kameki kizaka balingi intimidation na prince fort kameki kizaka na intimidation oba obi mbola ngana banda na gouvernement o yo ne loko tala o na tamana kameki de camouflage Congo en tout cas to mona to lemba to baya yango moni ngape mikono osesa makaro na nga munene otaka photo munene na koma na tena koma kombo nini pona za laisser passer pona koma kombo nini na otanga na elamba tena otanga na katikati ko elamba matanga mikanda beso tega pena diplomate allez passer dip na kosela ko wana oyebi na oza pona ko sexa mais to songa nzela vie maman vie ça pena le mo faut tchaba ninga ambiance bon mona ngiso kakate ba stress ya vie longwa kana to zoyoka au moins ba msuba zakana sana problème maman na kosote atoloba mususu lero eyindeliye mususu na place bakangi ba compagnie boy yezo kotaka na shit ba misusu basana ba congélateur te surtout biso na kisasa tika ta poto na ebite maman na moni makambu lobi nde bazo panza batu no ba maman mapa nde ba panzi kwei ba nde konanga na lobi ba fond ya ba ninga batu tu ba benga ma batanga te na lobi bo benga na bango avec modération batu atoke na ba poto mboka lokola poto le ka niveau classe mais so tali bango nyonso bata poto batanga te misusu babonga ta na commerce bino bo pesa ka lokola bo nebi lobi na ba pan na so ba mapo moni baso bwaka ya ba ngeme mama o fond na nyonso yango comment baso tini bo zimesa ne bo buki ndeko nanga na lo bana bi ndenga mabete bo sali bien poto luka makambe bata ma mais mon dieu bo salela yango te na bano vérité bo za na place abatu boyebi difficulté to soleka nango aw batu nyonso batambola rezate ba kuta mina nzela ba betela bino masola passe na bango ndire bozana bango famille mutu muso kuta soleka me makamuso sana ngo ata 2 jours aller to yebate mais on fait un peu de maîtrise car batu muso pas ko ngana ko senga te parce que mon mbongo na yango ne puis so tali mbongo ngo e ya pe na Congo te mbongo uta Afrique du Sud e uta poto akosa na nous là-bas na zobela po bata poto muso bakabela ka bango te akosi yaya e po bon ça a melina na njine babani a meli citron après mon gongo bébé azatuna bébé après du téléphone
yaya ndenge moni ngai awa anganganga wana yatali ya miso bakabaka te so ozamala nda pesi yaya pesi ye ntango azwi ye awa atali méthode nini na bana ne mibale oyo misato oyo mobali yo moko yebi akozoblesa mombongo wana euti libanda azoteka mpe na ndenge ya propre mais boyekaka mpona kopanza bobebisi ye sikoyo akwei akotekela wapi koma totelemaka na atala makambo si tosalaka yango afeki modération oyebi makambo si toloba makambo oyo tosopesaka sata aza kolo masumu me nyonso tosalaka etali su sata te tona bobota bolingo te koma bato bamona bazo bamona bato nyonso comme si bazali kotondatonda lere nyonso nazo bano verité bato bameka kobonga bamonaka bato tu lokola bango nde bazaka bien lokola bango bakwesaka baloi sa baye bacatégorie ya vie eza na étape na étape bino bata catégorie A bozopesa instruction ti na catégorie Z oyo baza te na moyen te oyo batakamie bafuta mpako na bata makolo biso totambaka na biso na futa mpako nga moko kolonga na otambaka na kaka pasi miku ekobetanga mekoso pasi ofutanga mpako ya nga moko kolonga na miyina nanu nga moko na miyina nga moko na milingaka te da na miyina osi kokotsa nga rando nga nafuta bino mpako ya nga moko na yina nga anakata ndamu na nga na pembe bino bosaka na mpako wa na bozwa mpako ngo ndenge ntala nete sozo comprendre ngai nazo bana ba féliciter oui la yango ko ba méchant nga bina kata ndelo kolo zo mpako ya bien na habite mpako ngo bozo bana ngai na kata la bino nini po bokena mpako ya bien mama tokemba vraiment yo vosi anga pa otate longi na ngate mokato nga na sana ngo oteno ke buto escalier otuna tate ke oliaki na pesa réponse simo bando tuna vako futa kaka bosaka na bato tala na biso yango na bakay tala oye bato mingi emo bakotaka na magui ya foti na bango te logique na bino komi ko exagérer biso tout ça be yandro ya monde ngana kama nani atana Nicolas nani vraiment ba konti bazana hiérarchie ko to sa respect ndenge bazana hiérarchie mais biso surtout makambo esa mingi na petit peuple bato bazaka na biso vrai loi côté utaka ezaka na dégâts makasi lokwa bato sende bapika kango te tozoka na bambeba bobimisa bato na ba faute moko inutile mama na obetelo conseil moko okoza na mutu mususu talise confiance tina sa yebi moindre erreur na lika mususu kako kuto yebi te soko bika ngai te ndefo ndima kaka après zala yo po mitema na bango ekita batamukili ba mabe okosela mutu bolamu atali bolamu na yo akomeka ona ba $10,000 ozwate akomeka même na ba 1000 ozwate mais likolo ya $50 ndalo binini ozui siko atebiseke ngai te orakanisa ta ba 10,000 osimbisa ye azwa ata 100 francs te comment na $50 azwa mais bata mukitala na ba no frais bato mukili baza mabe na niveau 0 yango moni ngana zaka na confiance ata elilingi na ngasu te te elilingi ngana tondeka na moya tambona so to komi na pio akenda wapi comment natikala nga moko na ko tolo ko be pio na pio asa wapi nete sozo comprendre na je so ba périmètre yango moni na yebisa yo yango pesa conseil Cynthia na mukili poko matino objectif okoyoka biyoka yoka kanga matoi zala lokola baba ata bombe kwei na sima mokongo atourna katala te po ayoki te soka tourne seke matoi efungwami conseil na pesi yo soko olandi biyoka yoka ya batu okotya vino kaka batu balobaka kaka soki esimbi te bacholi soki okuta batu misusu bazokosa kopesa courage mais ya litio mpo badetecte bayeba bazindisa soki mpe esimbi bayini or bango nde batindaki yo soki esimbi bamoni susu mabe mokilo ndenge eza yango moni okoyoka nano boya nani kanga matoi kende makambo mikolo so olingi oresi na visa lokola train na mboutage ya telema kende devie soki adevie bawago ekwei zala train rai naokeka rai nakodevie wapi rai za na rai makambo mikolo za na rai zala train tambaka na rai wana train akotaka na balabala azalaka na nzela na ye soki mpe motu ekufi bafako asima edublaka ye te soki abongi te tolali soki abongi to tokei conseil napesi yo oyo naoloba makambo mike po periode tokomi oyo tokoti nyonso na place ya satana na ya nzambe comme si biso si toza na part na mokili te or nga mpe na nga omi nzambe aza bien moko ye nde asala biso mais ye moko apesaka biso part ya kopona mpe kosala choix na objectif ya yo moko ndenge mpe na ndako mama aboti nga nazwi elongi ya mama nazwi elongi ya papa mais makambo sunga na kopona na vie etali tata te
loko tozana tata longi moko ya zaka diplômé ngana quelqu'un diplômé est-ce que batu tu bangindi kana nzela ko komabiki na mesa na fait non boche batu ba confusion na bino bato bomona suka mutu te ne bandelika omona bakaka obambele ba faute omoni mwana ko atangi te na 25 ans il est très asa raté nzamba ko tsabe na confusion bolingi ba je wana na yebisi yo batu wana bazatale belé ba tchola ka batu lokola zoma chance ko zali patongo amona ko alala bien na poko or tantôt na midi ko aussi le pe na poko atelengani bazatale belé yo batu basomba ba voiture avayo yo batu basomba ba ndako ba beta tolo bateka ndamu ndamu ti ba koma na coin batu kutu batekela ndako bakoma ko gangela bango bakoma bima ba paya bango bakoma ba kolo ndako bino ba kolo pang botekele mutu pang ya tongi de étage bino ba kolo pang bakomi boso kwa kama iko tena ngate kuna yo mutuna biso to tekela eti zonga kuna ko munya ngino kene kasha komika biteka teka opona to komisa manka to mona pasi bana babeta kabali muta sombi lopangu orase sana no quartier réunion ala ke monde comme moderniser place ça sur balete to chama paf ma pepe sa quartier soin yeka tanga sombi lopangu ayesi kana quartier batu baumela bana bakoli wana ale non pas ici tangu piage boya mutaliboso yo to pia musika tenga kaka pana yo so ba pia mutana ko pia mbanga wana poro ba mabe ola oyebite mena pia mbanga na so bano ba vérité bato ebele batiaka vie kaka batalaka lobi te na vie privilège ya kozwa n'est pas dit que mona bato nyonso mokili pamba mona moto ya mokili aza na valeur koleka tout atokutana bato bazanga kobetela bo masolo teke yo lekimi mpo bayebi deja na mitema koyebi ebele yo mikitisa koma na niveau na bango mpo oza mpe motu lokola bango problème na yo nanga osous-estimaka nyonso mozaka na posaka ya bato wana nazo bano vérité balingi kochola soki akomi na posa ya likamoko azo bengo lokola Miki kutu bien. Neti na habité. Na pesa komoni. Bomena nga pese wana. Très bien. Si tu ngam comme sus. Na koma ka boyite. Masa moka jimbong. $50. Lokala kinyo sombela ngambimbi. Na oke bitinda sena ko so atindinga trop. Kama su tu atindinga trop. Masa tana ngabana saka mbango. Masa na lembe pesa nganya ngapeka. Amana tanga komi wifa. Di nakomi boy nabi yo keba ona ba keba na sata ngene ngaba na tena ko rate mbongo nakomka to kodele ni to kaka pe ki malewa na dame nanu to na deja male kata to dia so tu kama oje to na sina meni manga keba na yo nyama ongina papa li kofio yo nini ngabi longwa kuna nyama ezam devant na keboy la mission accomplie on supportait trop nebisi yo on faisait pas ta poto bato batambola mama bato batambola na ba dollar ba $20 na poche dynamique ba comme ça siko yo ebisi yo te mukela ka songi yo oni baka dollar toke yo mika matindike nanzela yebo komo tuna mani kote ba izaka ba besika ngino ne bokolo liwana ozo expliquer mutu bokola non dire poka ozo mayaka mani kote et comme va ya Jean-Pierre taba mande bana ko moka tala piaka na ola makamboyo ba to kota na berere grave to mona ngo normal mais ça faux na mona mutu ota libanda mboka ngola poto ba ya na ya quartier ya kala oruza na respect bango po ba banga yo toko ye mikitisa ça lokolo pesi bango ne po bango bazo banga yo mais yako ya wana moneli bango makasi na mutu amona ko mutu onanyo aseba yoka yo pe bango kasi ya mashaka dote ubungiye waza yoka waza hapa ba mifi ko te banani watikira kana ni mabeli wana yo ko batabende bakama ça va mais osuni pourquoi mais c'est le poto wana teka cité ya comme en tout cas botika ba geoyo kala na la bino par amour bonyokola ka makanisa batute soko kopesa été vraiment bolingi ko sambwisa bato komona mutu akola sala 20 ans na Congo akepota sali kaka 3 ans tango azonga tout baninga bala simesa kombo nini bakomba pare kaminga na mutu trop c'est Rotterdam on te te kasite mbagatolo mais mon numéro ndé bakisi belé est-ce que fene puisani bino wacha batuna confusion bino wali kwa $5 comme kondimanyo sika batapota tazo koseka bakabiseka oui je t'aime maman que tu vois to bima bazoba tala to souffrir makasi na ko c'était to souffrir
tokoti na kasho moko ya wana eza su ya eza su kasho molimo te tu te quelqu'un to koma kotamba na nzela mutu to azolela lela neti matanga utamtika na kombika batu tio na biso okoyeba awa tala toko pikwama o matanga na ye bembe vanite somo na ma okisa mudamna matanga ye na bisia omani awa tala foto za mutema munene makasi sikapashi on a le périmètre tuna conjoncture lelo parce yango bato bakoma mitema minene bakoma notika en église makasi OK l'église te tika bato ya église bato baninga église ko teya te kaka to prier ko yoka bango wa iye okuna on dirait que matanga ya kufi na misu nesika yo zanzambe sika ko tika mikumba ko yeba tala na kende église ngabi yo babito lelani ngana zo ko ko lela zo bate na bandi anga pe na teka batinyoso ngaba na ngomika na bien non lela ninga et c'est ça si je ko lela tenga na yoki mabe église mobimba mi bali basi wa on musa tali na mire iye olobaki na ngai esali 4 ans iya batinyoso bazui ya yo nini tala bino na ko yebisa yo wa vipo simba talo ngina moi nozo yebisa yo ya papa tala bango se bazongi outi na outi mayangani ya no ba tantuka obi bino tala obi na lo bana ndenge ya tuka mama ye manke capacité papa na yebisi yo ona kwano ba vrai kino tala bango pe namoni kama nange c'est une solution nakolela wana olelaki mingi bino botie nzambe kafriage bino ya kosakana te même banki bakolela boye te même pungu bakolela boye te ata filme kolela moderne bino te comment bino bosa boye nazoba bino makamba solo tala vie courage vraiment bima na moyo omende corona balobi toza na manka mais nga attaque technicien bakozanda kuta somo et puis ndena kendela cop so na kutanta ba soda au moins na quartier lipapa moko ya moderne auto sukola nazo bima leso zigzag et puis tena kende wana même ikopa kamwe ba soda soke kufi na kotindika bango na za 500 francs yeso za cop wana kamwe ba soda mo signé et kufi yo mécanicien tena tia bino poids bon ngaka shimbu oh tala yo so ba copie yo tala osaka vraiment na peso ba chemin R2 na ba no tapage faut à motiver comment nyama lokola ngungi atali amoni pomba auti ko meme bende pomba na quartier babanga ke batu nyonso ndaku pomba ke lala ngungi atali ke no mutu msako so ezata par pomba abi ke pomba so na sangi mbatane kala na kopanza na ndenge ni mais ngungi asigné pomba melima kila pa ke pesa bana mbimbi ke tala na uti omela pa ya pomba soki ngungi asigné pomba yo nanga oza na vie nazo bano ba technique tala ko bonga bato baso comprendre mabe na bitena betaka sete na likamni pour comprendre ko bongeza ambition ya kotala ke omi longoli lokumu no chena no pembeni zo lokola yo moko kenda congé siko yo moko oza lokola obungi vraiment longola ba titre tokola ka bien longola ba titre national na bana basi beleto mibale belé longola ba titre ke toza famille longola ba titre ke ngai lokola tozaka na 1900 tozaka ba prêtre loto koya na tikala kana caché ke babanga nga pona kombo wana lokuta conseil na zo pesa ba tutu ba réussir na vie o ba beteli bango maboko bachelongi na moi bandimi soni bakoti na challenge basepeli yango bato topesi bango lokumu na nzela classe yo zokende otika classe okesa baaventure ya zokende classe tofinge nini tala bakizengi balingi classe mingi lelo rapporter na suka tant nyonso akembaki alexa fine na classe anga si badiplôme minene kopesa na mosala tobinza maza injustice yo fandaki na bambiance loyenge oyebaki te lobe kofuta soki orupe na classe te est ce que bato ebele babonga te na nzela mosusu bapesa mpe famille lokumu en dehors ya classe oza wapi nao bano makambo claire totyana nzambe pembeni sata pembeni tai atake muta mukili po okoki kosambela te nzambe apambole soko tosi ndenge vie esengi ebele bayebi te mingi bakomi bapa bonga akende na église aprie siko nzambe lakisanga direction yo tanyanga ne bosakana oyebini baeglise nofo bakanga ngo mingi na kadina pene babuka fongo na miso na bino kisasa nzala o tobanda mbote na boye kosenge komaka ya boye nakombote na te someka na nguba coronate
Mais on a zoko se bande. Mikolo ka boy. Amane loko ko senga te lokoso. Ça m'a gari pas. Corona yo. Non, il y a bisao bangwana. Yango pesa. Ngako na senga kilobi. Et ça la ngai. Natabona mbote. Natuka mukoko la lipe comme ngotaka te. Na safuka. Abika ça na pas détergent. Mauvais ma. Bina so bana corona. Na je bisayo. Ya sakalate. Mauvais na communauté qui ça ça. Ozali pandeni kede ekebo chawa. Osande chacha kishani yo taba jebo sana. Ngana evita corona mo sengi munene yo evita corona. Mo sengi munene yo so papa ngana evita corona. Papa boy lo kocha wana kipa wana ndemo. Ki sasa ndeko exagérer. Mutu msazo chango sisi koleka ta poto. Omi bo mayo étouffé. Omi bo mayo. Ngai dala akangabi Kongo ba ko exagérer en tout cas. Bango ba bazoko kate bazolongolo mo senzo. Kote kutu korene za bazolongola. Awa mutu moko penda. Soki 8 ngabi oyo. O bazokende na sanza. Ube na ibite ayoki nini. Mais wa mutu bino pourquoi ba exagérer ka boy. Ozo mi boma yo moko ko étouffé. Hein? Ce que ça ngo yela yo. Éviter quand ba biso kola maboko. Ça nini mais ko comme ça on est tité yonde kutondo kutaki na corona. Boratana ki siko comme quoi. Hein? Nazo bana vérité. Ba te belle vraiment. So te même to bena. O pena ça na corona. Et li neka. Wa ça na corona. Na ki maka bo mikolo. Matabis. Ko solution fa normal. Na malik ma cheka. Inchi. Tellement kana kitawa, tellement kana. Bora comme boy. Mitomi ça joko so. Atia. Bisa ça va fenêtre té. Ogoyeba. En tout cas, ma comme ça kuta na ngomikolo. Corona memi ba dega na Congo wa corona. Yo corona yo sai corona kotoza. Borote. Borote pse na panique. En tout cas borote. Te boro songa. Boro se ko ina Congo. Dega. Somo. Ce que ça est sur côté saleli. Pour avoir communauté africaine, ça communauté kolia. Biso to kabana ka fufu na maboko. Biso to sana vérité na bisa. Awa. Opi même tuki ko bimate. Banda ko besa na ba frigoté. C'est ça. Na biso atami to betano kaliki. Frigo nan te salaka te. Mbimbi ku tso lambi. C'est comme une afa bola sango frigo na biso ndeto chauffer ngo so na butu bien. Bo chauffer na butu makasi. Siko so bo chauffer na tongo so comme une indice que mutalo koso na iner. Ataki misapi. To e babino. Bolali azokosa bosu. Comment tu sais que nos suba so takabato ndire kede? Attends. Somo. Na biso to salango. Biso to salango. Ngana sala surtout mko na ngati baka so baka na kisi ya puku na ko so nani ko bomba puku te. Tout le miga ba puku ba zoi bananda ku tro ngande kolo moyiba misuni. Na peso ba schéma vie. Objectif. Linga nzambe zala courage. On a lobia. Sana nous para sata pembeni ya nzambe pe pembeni. Zonga na otake yo moko. Na lobaka na bino boy. Yo moko zakolo yo otambolaka na yo. Yo moko polongwa na mukili fo nzamba permettre ti mikolo achele na mukili ko ekoka. Siko pona ko koma na ajo nzamba chela yo. Nzambe te mtako kita apesa ko fufu chaque jour mageto ala ki okonuna. Siko nzela ko nune sengi effort ya yo moko bali ko batela poko malo lobby. Na te so comprendre nga. Et loko wana fo ba expliquer ka batu bien zela ko la cour. Po oyana mukili ebitino yela te. O kabela fino ka batu titi wapi. Lelo bo pesinga lobi lobo kuna sima boko kabelanga bongo ane sima na ko kamte pa ya nani. C'est ça. Elo nde tozo bango wana beta kaliki. Yango te lobi kopa salité za la raté. Lelo ko finga nga na mo memi pousse. Na ko mema pousse wana pa na bino licho mena za na ba client ba sepera nga na komi client na bango pona mema. En plus mbongo na kozwana na ya bino ke senite zaka mbongo quelque chose à la muke. Tana okena ndako moi si moko na bana batalela kanga ba bateke papa auti ko sani babi ke papa si moko na va normal po atoki ina cachoté. Na ba soda te na mandana minute tant na yena pese mbongo et ke wenze or wenze pe boya ka mbongo te tous les catégories mbongo ko ta wenze bimisaka loko moko et loko batebele ba ebité yango monika ka nzamba tikanga yo na mukili ko talaka batu o moni boy komato sambela ka ya yesi mananga abongi avant ngana bandaka la nzambo tikanga batu na batu bazana ndenge na bango na pese bino dajo mutu musu nzamba ko kinele nzela bomengo makomisi mpaka te
mutu mususu nzambe atindele mobola manunisi na vie mutu mususu akozala na famille ya mbongo mais abi ko gérer te mutu mususu akozala mobola mais abi ko batela malamu eloko wana tu bokangisa bopesa raison soko oyebi makambo oyo okotia nzambe epanzi likolo te okoloba non nazosalela nzambe to nazomema vie na nga selo espace atikeli nga meme nzoto nobaka ni makolo loketu ti mutu nazanga moko kolonga mais nga moko na gouvernaka nga moko nayebake napilaka nga partir ya mutu makolo te elamuki nga soki nafungoli misu te mayeba pesa bango ordre eza te eza facile nga fo mutu alamuka chef yo bouge yelanga brosse akei boy lokolo tokee na coin omona nga moko nagun nate so comprendre technique de guerre yango mona lobaka mutu landanga bien soki tosali accident soko katani mutu baye na nzoto ya yo bazo bakewe eza yo mais soki mutu eza ya yo te bakoleloka likolo est-ce que ça pena yaya mais soki baye na mutu ata babambele nzoto mususu bakaka yaya ye yo na bité ça on comprendre mamna lo bawana vie zonga pesaka vitan tika ko kotsa esprit na lokwa ba mfuta yo na batu nyonso onga bakanganga botutu na ngai sila te nelgisi babina za na mfutema lokuta conseil na pesi yo église boteaka batu système ko banga nzambe na ko sa encourager ke botiaka batu no ba manka po ba panza famille na matia na bina division wana bakasi papa akanga yo akanganga asala rien muto komina ba 40 ans akanga maboko mama na goigoi banda tanga ka misale zata tika na français ko pesa ka batu faute so ba commune de discussion ya gagna batu na français et tu vois moi j'étais à l'Ovagnou mais moi j'ai passé l'anniversaire elle a raison kizengi si yo utango mo senga share nguba tala ndenge intellectuel asengi vayu mukokoli alipa ogoye bana quartier petit viens un peu yo betaka copie mingi okopesa ngade sana ko sengi solo na poko batenga misaka lingala ndire pe bonga njoka kola ndira yo fa tana ngola yo kenda ta braza ataka sangulo bima na mozo bongisa lingala ndiro tanga tro nako sango ndenge nini mo fema yo lokoso baza tale bele asengi vayu lipa pona se vayu saka courage au monde va challenger vraiment yo so mona courage ba sengi mononga prière ba délivrer o délivrer ni abipaka na to du jour aboya fere na mvula pe ko tsaka manka aboya corona yekuta sinya wa corona courage na lero zandu simasi ya lelo yango na poko prêtre paka masa beteki mo vema mo bena bimi na coin yo fando c'est la paye bonga na TV okopikwa ma okomana makambu dedo ndire TV baby te yo nde miso mokate antenne ya bien TV so la sabete ya yo ndo sana flou makambu na banga ngwana o remanyema ezo sila te yo tika na remanyema okoyeba biso awa technique somo bata mokate balingi liwa ekomelo te yango biso bapiake pona liwa soki koya korona nge kwela ka biso ya firi bakufa sala nini bapiake balingi liwa tena okena kende sak mobola so mutale yaka mobola ko kipate te ko fiya te to kuteloko te so kutia na 50 fois ekatana kaza na projet lotaka ndambo un jour 50 francs yo o nganga ona makamnalo basako en tout cas nzamba pambola na bisi bino zonga weza vie kwata na tanga na technique de guerre soko dingo sepela tchelongi na moyi longola soni kota na challenge lelo ba ko chola yo soki sachet ke na ndako ba ko pesa raison basta na kosolo bangite te a ko na yebite na ngana kima corona oni na bisi yo lelo na bisi yo ndeko nanga pozwa dignité na vie longola soni ya kubanga batu pesa batu rezo ba chola o lelo polo biba betelo maboko batu nyoso moni basinta yo lelo komi journaliste tala yebani partout tango alekaka na nzela oyo akenda nani azala lelo esimbi okomi jaloux na ye alekisi yepe nani yango wana pasa John yo tango nazalaka na makolo babisi wa yo zala so tango ba me o abungi mutu be aza détourner be comment lelo epesi solution okomi jaloux oyo exagérer na exagérer te vifo yeba kolo mukili ayaka na ndako Herodi te yo kanti Yesu batindeke na ndako so batindese na ndako ya kitoko ndate ya te police lekaki trop papa otinga mena kote ya te mili keleki trop okoyeba kwa na place ba nyangulu mwana muke na nyangulu anjini te siko yo sala te ngasa na komi na 30 kana hashi wana kama pao yo kama na nzambi bosola na foya mukili osola na foya mukili zela tokotala okobeta kanune teloka pema yo
saka na vie bato bi bazana basaka na komi na 30 ans omoni yaya yete ngaka 30 ans patron hein ko lokota mbongo na zana procédure bongo yo tala yo saka na vie ona mona bango ebele omoni yaya gare zéro ngaka sina komi na bango prêtre mais tala mutango manquant na mususu nzembo na ete yenda kitira ba musicien ba nzembo yebani ayemba mabe pasa faka kita nzembo muninge yebani yozo pesa ngo foto bi pesa mataki faka kita kendo tala bango bazaka na basi ebele me ba misaka de bango ba misaka ba album na toilette sur sumba yeah on a peut fiona reste ba ya ko ko jaze mezanga tina yo bino bolingi makambo akikunda tala na mona ba musicien à quartier bazaka na poka so pesi bango 200 so les gars ba to ko boaka yo na album ni yo ko boaka ngai tala boyo basa ba courageux vieux le comme ça 500 vieux pas comme ça ba 500 to ko boaka yo kala tal album ezo bima bina ta le faire de matanga ba benga bino matanga te akoga matanga te aliboma atali bemba liboma bino ko benga bino na refaire de bino na kama bango ya attaquer test une équipe na orchestre bandundo kintweni ba ko benga na e mais faut mona bango na quartier asipe pantala kiti ici tellement comme minen ceux qui nezaki nango bia ke komisa ceux qui ndenge nini wana zo tema na quartier faut mona abiso banduleman so mona ma 500 ka aso chiki venanga yo pe na album asima faut sala na landerne faut ah bon yego watanga yo ka petit nanga yo pesi Congo ezana mauvais en tout cas Congo ezana mauvais mamoko ngaba komisa nga seli moko musicien ya quartier mama pantalo bakoma yo jime ngabi nazo dindani na kanga patro kwa vunga oyo namoka patro so kwa rideau ngeme oya ngate ko bango esaka bongo musicien patro ko mingana tolo sentire kangite no bima pema no wemba sundengeni ngabi na longo keso bokisa pantalo na longo keso ngabi na imba tanzembo di o za yoji so mona te ngabi na boy te za yoji mena kanga ndengeni tal te ya passe na ebisio. Merci pasteur. Dans les labino tout fort, aux abas tu l'as pété. Parce que c'est un mino, botambola ne kenge. Partout dans le monde, le conseil pour misayote. Doser, c'est vraiment qu'on changer. Surtout bino na poto na ba wat. Biso akuto on s'en fout. Pour biso tata to kutana corona, m'en fous. Ngate ringa corona nyongo na kozwae. Donc il m'en fout. Musa kosa na kiyoka. Oh corona koti na ba nyama ngabi. Wapi so sasa na corona. Ye langa ye na taba yo. Ngana tika soso pende ya wilki soso a 30 soki ya 20 kilos oza na corona kufi to ndo bwaka ye mais na kolele koleka mutu na kolela soso koleka mutu tu m'as trahi na kolamba yo corona kotika na moto il faut que ça échange corona koti na ngombe bosa tala nzamba pambula en tout cas na lela bino fort na pesi mbote na ye moko William anona na Strasbourg papa na 14 gosses bambote ya trop na pesi mbote na Mimi Aiko na Cape Town base place ça na pesi mbote na Chérie Blandine gros bisous je t'aime base yo penda sa concurrente maman melama ya piyo na pesi mbote na Adèle Mbui maman na Christophe place ça bambote ya trop na pesi mbote na Régis le cerveau Patrick la Villonnière Côte Gisino batika yo Tempote Oumela Dada, plus 44, 74, 24, 02, 54 37, Oua Mobimba. Na pesi mbote, na Miguel Zola. Sans oublier, Ebwangi yo, plus qu'à Estelle, Batika yo. Na pesi mbote, na couple Nzinga Soukidi, na Caroline du Nord. Na pesi mbote, na Bandungo Nyonso Bongaranga, Boza tellement ebele, na ebine na lobate. Donc, na pesi mbote, na Miguel Zola, yo pe yo base. Na pesi mbote na staff nyonso ya tolia pete na lobi monde entier. So na bi monde entier na Congo li mbote na tindi lokola koli. Soke za munene diminango. Soke za mukuse seke ya yote. Soke za mulai bien soke kokio mbote na yo. Nzamba pambola bino ngabino fort. Kapashi bolobaki biloba loba ye. Et puis musuba lobi nanga oh frère wana to bimana e ba jeunesse misus tika tayo babi ku jona zemisaki yo. Ba msi na oki baso ba bimana jeunesse moko boy. Na lobi na che $100. Oya yebi na bimana esoki journaliste sasa nini aya ngam na lobby na ba preuve tangible que pour mutu bimana ko bungete arobe et to bimana te ko kanga même na pantalon et bino ke
Mais bima loba hein pourquoi boye pourquoi bon ngama la mo kende liboso te to so beloko ko edifier biso nyonso bo comme singa sura so nanga ku so bo moninga mabe bo ndima na nani vraiment yango bino nde boza bato boyaka vagida vrai tala bango baya vagida ça c'est vrai nazo kosote pour niveau motema mabe bo komi nango esalaka te ore botala paro pesa ka bino conseil boyoka bo komo kotana ba détails ça ya bino te mais ozo ka ba vie privée batu moi ta mort ça la boye oye ba kwa na place ba nyangulu mwana muke na nyangulu anjinité siko yo ça ka te ngasa na komi na 30 kana ajwana kama pao yo kama na nzambi bosola na foya mukili osola kana ya foya mukili zela tokotala okobeta kanune teloka pema yo saka na vie bato biba sana ngasa kana komi na 30 omani ya yawe yete ngaka 30 patron hein kolo ko tambongo na zana procédure bongo yo tala yo saka na vie oui namona bango ebele omani ya yawe gare zéro ngaka sana obinashi na bango prêtre metala mutango manka na mususu nzembo na ete yenda critique ba musicien ba nzembo yebani ayemba mabe pasa faka kita nzembo muninge yebani yozo pesa ngo forte bi pesa mataki faka kita kendo tala bango bazaka na basi ebele me ba misaka de bango ba misaka ba libumu na toilette zo sumba on a peut fier na reste ba ya ko zaze mezanga tina yo bino bolingi makambo akikunda tala na mona ba musicien à quartier bazaka na poka so pesi bango 2,500 so leka bango toko bwaka yo na libumu ni yo bwaka ngai tala boyo basa ba courage vieux le problème c'est 500 vieux pas comme ça ba 500 toko bwaka yo kala tal libumu ezo bima bino ta lever de dina matanga babenga bino matanga te akoga matanga te liboma ata liboma bino ko benga bino na lever de rido bino na kama bango ya attaquer test une équipe na orchestre bandundo kintweni ba ko benga na e mais faut mona bango na quartier asipe pantala kiti ici tellement combiner ceux qui nezaki nango bia ke komisa ceux qui ndenge nini wana zo tema na quartier faut mona abiso bandule man so mona ma 500 ka wazo cheki vena nga yo pe na album asima faut sala na lande ah bon yego otanga yo ka petit nanga Congo ezana mauvais en tout cas Congo ezana mauvais mamoko ngaba comme ça c'est mon musicien ya quartier mama pantalon ba koma yo jime ngabi na zo dindani na kanga patro kwa vunga oyo na mo ka patro so kwa rideau ngeme oya ngate ka bango ezaka bongo musicien patro ko mingana tolo sentir kangite no bima pema na wemba sundengeni ngabi na longo keso bokisa pantalon na longo keso ngabi na imba tanzemba di oh ça yoji so mona tengabi na boy te ça yoji mais na kanga ndeni tal te ya passe na bisio dans ma pambola merci pasteur na lela bino tout fort oh ça base tu la pété parce que ça mino bo tambola ne kenge partout dans le monde do ko se bo misayote doser c'est ma kambe changer surtout bino na poto na ba wapi biso akuto nso m'en fou pour biso tata to kutana corona m'en fou ngate linga corona nyongo na kozwa donc m'en fou musa kosa na kiyoka corona koti na banyama ngabi wapi sosa sana corona yelanga ye na taba yo ngana tika soso penda ya wilki soso ya 30 ya soki ya 20 kilo oza na corona kufi to ndo bwaka ye mena kolele koleka mutu na kolela soso koleka mutu tu m'as trahi na kolamba yo corona kotika na moto il faut que ça échange. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samtalo la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.